et toujours vivre le Bien, tu fais, bisous les camalobana et toujours un enfant. Ndia DMTV mbote nabino esengo ezaya biso koyeba ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV o ya memela rabino toujours masolo et actualité meto proposera nabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité, ba faits sociaux topé, ba réalité o toza ko vivre na mboka na biso bebi ke RDC makambo ezanga kate tala neti tuba o utaki kozala awa ki a dit ke babotoli héritier mukanda na ye boyebi kazaka résident na France nani alobaki ke babotoli héritier Watanabe mukanda na ye tuba oyo papa Lutumba Simaro ayemba nzembo akomposaki pe apesaki na Pepe Kale pe na Carlito soki tobosana te bakoka koyemba tilelo tuba et continuera toujours qui a dit que héritier Watanabe babotoli mukanda na ye pe babotolaki yango pour quelle raison asalaki nini babotola mutu mukanda akaka boye héritier Watanabe en tout cas à répondre na batwana nyoso to balobaki mabe a bongo po na ye mais a kepe beaucoup plus loin à sololi pe en tout cas na grand frère na ye chef d'orchestre à vie na bango o ezali ferego là cher de poule o ezalaki en tout cas chef d'orchestre na kati ya wenge musique maison mère héritier sololi kitoko en tout cas par rapport na ferego là voilà makami balo to lingi to proposer bino boko kakoyo kapebo landa ndenge héritier Watanabe sololi ensuite ozonga tout ça moi analyse na biso pe muke par rapport na ba propos na ndenge zalaka kaka et puis to clôturer moi lisolo yango tozaki nango nabino olelo. Je rappelle que boza toujours kolanda chaîne YouTube nabino DMTV yom tozana no abonné te ndeko nanga ko zelana yo te mi abonné na chaîne oyo et dès qu'on s'abonne ko bossana te activer pe notification très importante cette petite cloche au comment ne ko apparaître dans temps ko s'abonner ko permettre na yo o ratakalisu te ba prochaine vidéo toyeba ko tia awa. En tout cas merci tolanda a Gogan Motonatembe Cosa Nostra et bongo to se retrouver tout de suite après. Que penses-tu de ce qu'ils disent héritier, trop de Libanda, héritier partout il y a l'ambiance, héritier partout ça bouge, héritier partout ça vibre et quand il sort, Atiki Deganassi. On va retenir quand il sort Atiki Deganassi, ça veut dire que Batu Balinganga. Olinga na koti na place na bimi o mamna ke mokile bimi mokile ningani ba shege kolanda ba soda kolanda ba yaya kolanda et celui qui a ba mission sur koti na boîte à koti le rôle à messieurs les fonctionnaires à bimi le rôle à messieurs les courtiers le rôle mtako tika lettre à bimi mutako shege koti na boîte mais ça on parle de ba lekani na bo da ba ya ba rejoindre ba kolanda lo noni. Mais oh soka leki makambo eza yango watande makambo eza te nazaka trop libanda ti ngana bimaka si ya événement mais ça na batu mususu ko baza tellement important pour nanga que soka za place moroboe abike wata yaka je dois tout faire pour être là niti yo soka côté mobobi na yaka na mo ndinga le belo nonté les moyens tendai maboko banka vandi côté moroboyo ba fa na ba destima na bango habite ndai ba fa na ba les fils du bourgeois d'adem pour commencer ba bi gogal kita gogal bano le président bala moko soka sa ki chèque bare chèque parce que là maboaki mais tu peux comprendre donc ça ba tout ça tellement important que moyen au beau il est le Cambouezati. Mais en plus, j'ai fait plus d'une année dans la Kinte, naïka pour nos clip générique et naïka pour nos mariage à Malili Boké. J'étais pas Kin depuis mars 2020. Nous avons toujours un décico. Bah tout ça, on a un couteau héritier. Bah boto là mukanda, akangama na poto. Ça j'allais dire ça tout à l'heure. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça prend de l'ampleur. Babi par Ozongiga Boye, Dozongi Boye. Papa nazonga na volni. Nazonga na volni. Si on est en Belgique, on est dans le Belgique, on est en Air France.
na Air France bato bazala mikanda na éviter ceux qui bato musuba ça na ba magie so comme na aéroport ba senga passeport pour na biso ba résident so moni visa te ba sengo carte à résidence au pesi mukanda au pesi passeport na doki na billet ka billet ko to ba ki pa calculer raté ndi ba obeta caché to ba yeba na mukanda ba yeba que ce qu'on a un problème en France. Mais où tu as wapi bagamonyo ça? Batou bazab na pour ça qu'on déstabiliser batou. Oublie, batou na tiba ba mama bongo. Ils oublient même qu'à la fin novembre début décembre j'étais à Kin pour un mariage à Maliliboki. Les gens oublient. Ils pensent que ngandi na vani na poto na zeli album ebimi, na zeli mi démon ebimi. Mi démon ebimi le 26 février. 4 jours après je suis venu à Kin. J'attendais que l'album sorte. Même si ça m'a monanga ba contrat na ba because music marambutu et en plus bana na ba koli. Il faut avoir na bango bana basi. Il faut na bango na landela bango. C'est plus la même personne azaï kala wana. Les gens calculent. On va tout est clairement. Ma ça raconte. Na nyongote. J'ai pas de dettes nga. Na la problème mon côté na mokili. To na kin tout comme na poto. Mais pourquoi t'en vouloir jusqu'à ce point ya olukabaye ba vite ya mukanda? Baza na posa ko déstabiliser bato. Est-ce que babi na ondenga na zola mukanda? Est-ce que babi na ondenga nga comme résident? Babi na exactement ndengeni. Ezaki na aneni. Ngana tala ba émission bato mususu to ebi nga zo mukanda to ko boto lise mukanda wana ba période mo bando le kana ba internet totalement moté. To ko fonder ce qui na nini na préfecture kala. Bafunda ngata na kena pe osamba te ngana samba te pona roboto lo mukanda il faut ba bengi so na tribunal oza na convocation na tribunal okende ko samba ba condamner yo ba boto lo mukanda na samba ki quand na samba ki wapi les gens balingi au déstabiliser bato ceux qui écoutent pe na ba basé esprit faible ba mimani plus que ça même ngata gogande na zabo lelo est-ce que na besoin mukanda pona okipoto wa ngana tinda ka bato poto nazana ndeko soutenir kin ba moto na tinda poto ba masa na ngaba petit na ngana tinda poto ba ser na ngam suto kutana to kola kana ba veni na bangola to kutana ngola ndeni makambo mikili bazana poto bon atanga ngana ndo kama mambo mikili bien on a chaba bibiti ngana ko bo même mukanda na komo na visa na komo kila na mikili j'ai un compte j'ai une société oyo e ko visa. J'ai ma producteur, ma Because Music, ma maison d'édition. Je paye mon impôt, mais bah le bango. Soit bazo le bélo pété, c'est qu'aux existait. Faut pas le belaka. Et bélo la mission, bélo le bélo bango il souffre de ça. Avant pour ça va tongata. Na moi si moi nanga mobile nanga zéro banda. Même coup batinde la ngata message mon banda finga ngata te. O mobile ndeni nyo. On liga notre bachota te et pas banda. Basi balinga pe, amona pe moi. Et nous avons dit ah t'es mal na bien voilà maintenant oui maintenant l'épée et c'est un rabon ba lobela. Pardon tu condamner ma musicien te ba ya rapper au clasher sur yo parce que je condamne pas, je réponds pas à tout aussi, je condamne pas. On va lentement sûrement vers la fin de cette émission, mais je mérite quand même cette fois-ci essayer d'avoir une idée. Il y avait une idée louable d'ailleurs de faire Egola pour réunir quelques de ses têtes, quelques de ses frères. Tu étais dans l'idée? Et ça, déjà maison mère. Et là, on a maison mère, tout ça, mais jusque-là, on a participé dans le thé. Parce que, on a dans un studio, on a dans un album. Là, on a comme libre, je paie. Mais là, il est moins louable parce que faire Richard Despoul le mérite. À la emblème, à la icône, il y a maison mère. À la légende, la maison mère. À la chef d'orchestre, Nabiso. Parmi bateaux tout régner à la maison mais la solo pour bateau tout régner à danger mais soit d'ailleurs à simple passant mais bateau peut pas régner à solo tout chez Taza parmi la biso tout régner à solo autonomie mokili il a ces droits là de réunir quelques bateaux hier au monde à choanaé à quoi avec Richard aux alaté ceux qui n'avaient choana été c'est de son plein pouvoir de son plein gré parce que le projet lui appartient mais pire que ça plus important pardon je voulais dire ceux qui associer le roi de la forêt ils allaient bien parce que moni tant bozo sangana na kombo ya eloko ya mutu ok ce mutu n'a pas associé ils allaient bien parce que maison mère n'a été son ami ça tout va bien que maison mère ils allaient le roi de la forêt n'est-ce pas donc Richard Despoul qui est le chef d'orchestre c'est il est dans la personne le mieux placé il y a qu'à contacter VNAEP pour que Marambango aille bien. Tu pouvais faire aussi cette médiation. Médiation pour est-ce que le roi de la forêt a un problème de faire Richard Despoul te faire Richard Despoul a un problème le roi de la forêt pour que on a ça médiation. La ça médiation ceux qui ont aussi batté et si le roi de la forêt qui a petit naïe.
chez Taebi qui wana vie na biso. Et là tant soupe tant chez ta père on a calculé tant à toi avancer na nous toi comme on a souk après toi et pas prêtre. N'a pas de comprendre. Voilà. Très bien compris. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça a toujours été un plaisir. Mais j'aimerais, avant de finir, on va donner quand même une idée à nos téléspectateurs. Ça sera pour quelques secondes. Quelle est la chanson qui te vient en tête que tu voudras qu'on regarde juste pour donner une idée? Là maintenant là? Oui. De mon album? Ouais, de Mi-Ange ou de Mi-Démon. Il y a Amour vrai par exemple, que tu as déjà fait un clip. Amour vrai? Amour véritable. Ouais, Amour véritable. Michel, ça sera juste un extrait. S'il te plaît, ça sera pour le plaisir de tous ceux que nous suivent. Vous êtes tellement nombreux d'envoyer de messages, mais bon, écoutez, ça sera pour le plaisir de King Makiadi, Etienne Kimoto, Willy Moucheni, et pourquoi ne pas penser à Robert Kinsiona. On regarde. Voilà, nous sommes de retour, hein, et j'ose croire que vidéo yoto proposé bino héritier Watanabe et répondre quand même hein, na mituna bokoya koza nango parce que ba rumeur etambola ki batu balobi ke baboto l'héritier Watanabe mokanda a balayé yango bolandi ye mokondenga lobi ndenge pe voyage na ya salaki pona koya awa passaki par un autre pays te kaka par la France et pona kobima certainement à la kisaki carte na ye ya résident accompagné bien sûr na a passeport na ye en tant que congolais. Donc héritier Watanabe babotoli mukandata za toujours résident congolais en France. Voilà tuba donc ezali ba rumeur hein oyo tambolaka toujours na mboka na biso et parfois ezalaka fondé parfois ezalaka non fondé. D'ailleurs trop souvent ba rumeur ezalaka penza vérité et se concrétisera te que po comme que ezalaki vérité. Héritier Watanabe lo na sepeli pe le sous ezali apesi point de vue na ye par rapport na bobi ke ferego la za na projet ya kosala album moko oyo ya kobengisa bandeko na ye nyonso bazaki na ye na maison mère na époque wana pena ya maison mère équipe ya liboso oyo Werrason alaki nango pour que aplesa mutu na mutu mwa ndembo na ye akoka koyemba. Je pense qu'il a entré en contact déjà na ebele hein, parmi bango évidemment héritier Watanabe nanu ye ba contacté te na ebité peut-être que faire na mutu na ye atie peut-être héritier te ça on en saura un peu plus hein, mais en tous les cas héritier Watanabe a conseillé na faire bolandi j'espère attentivement boki ndenge a lobby a estimé que lokola faire azako sangisa on dirait net na moi nostalgie moko boye ba collègue na nyonso bazaki na bango na maison mère ye a trouvé ki kozala malamu mingi muto asalaki ke maison mère ngo ezala o azali mkolo maison mère ngo Werrason quelque part azala pe associé quand même na habité. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je trouve que déjà l'idée est très bonne hein, toloba yango mbalebele. D'ailleurs ye moko pe Werrason batuna yango a apprécié a beta maboko lobi soki basangani basalelo ka bongo eza bien. Bon, je pense que présence ya Werrason ata soki ferego la memi yango na sens te que Werrapazala. Je crois que l'idée déjà est tellement bonne hein, parce que derrière œuvre wane ko salama ba kotanga ka kombo ya Werrason. Donc Werrason aza physiquement azalate azali quand même nakati ya œuvre wana et toutefois je ne crois pas que faire etant ba koyemba et ozala ketam susu azoyemba na Emelia nécessairement kaka la coste babindo mebaya ba yemba peka na nzembo Emelia. Je ne pense pas que idée zala ki bongo au départ mais ça peut m'abete ko enrichir idée à mutu de sorte que kokakobota et loko mususu. Mais par contre moi je verrais pourquoi pas un jour hein tant mususu initiative ou ta soit pas yemoko wera ou bien pas ya moko ya bala na yo ba le kake pa na ye ba sali peut-être soit ba reprise hein ya banzembo na bango ba yemba ki ba bandele yango susu na moi maya lelo na moi kilelo na kati et koki pe ko sala biso susu moi bien pourquoi pas organiser un concert hein au ba beti ensemble mutamutaza ba masolo na ye mais concert ka bango ba beti et aux alape mabe mingi te. Donc voilà moi héritier Watanabe nenga sololi na nenga mabete a sololi na ye bien et ye aiba vraiment ko solola za rapé combattant bobi ke ye aiba na pe koloba bango ba kolo 12 ti bango nde ba sala maramba ba 12 wana donc ba yebi ba la ba yuma tende bango ba mi benga ka donc a sololi à mon avis en tout cas sololi na ye kitoko par rapport ya mon conseil nenga PCP na affaire egola parce que ye moko fort en tout cas de ce rapprochement avec Werrason parce que akutana kina wera boyebi yango akendaki na ndako ya Werrason paleo héritier azaki sous kokota te parce que la séparation avait créé des blessures, la séparation et kabola qui est divisaki mais depuis kaka maman si déjà soka matanga kufela qui je pense sa maman héritier Watanabe akendaki depuis wane déclencha neti moi retour vers bolingo moko bo basalaka nango déjà. On ne peut quand même pas oublier ba bien fait ba ta malamu to
passé tout simplement parce que Moutou Aza a continué sa carrière musicale m'a emprunté chemin et je crois que côté on a photo ça la na hauteur il y a Kondima Yango et Lelo tozomona ke relation ezali qui toque au beau fixe pena ndenge le binango kofi sikoyo qui toque pe fali pour payer toujours na tokos naie donc relation commis au beau fixe hein, je pense que c'est ce que nous avons toujours voulu et Mikolo yo nous sentons aussi que Ferrego là de plus en plus azali ko salaba acte moko ya reconnaissance ko talisake azaro bossa na kota outité c'est une très bonne chose ba clash wana ezali ko zala ezali na na cadre ya bobeba ni kande batu bouta mais petit à petit finalement les bons moments passés ezali ko prendre les dessus sur des mauvais souvenirs hein, sur makambo ya mabe les kanaki autour en tout cas il y a moment vous allez partager ensemble donc moi personnellement en tout cas na sepeli na conseil au héritier watana ba pesi na grand frère naie parce que faut pas oublier Ferrego la restera en tout cas le chef d'orchestre éternel et orchestre wana Wenge musique à maison mère parce qu'il a été le tout premier et il est pour beaucoup parce que tokota ba répétition pe orchestre wana vous savez comment on ndenge faire là quand il dirigeait répétition wana na ba orchestre wana c'était un véritable chef d'orchestre il était respecté pour ça il faut respecter les gars qui ont vécu il faut pas oublier qu'il y a ba recruta kaina na Wenge musique à 4x4 tout terrain c'était à Bandal Nekol Oyo Salongo histoire ba changera yango c'est ça l'histoire on ne peut pas trafiquer l'histoire pour histoire ya la local la vérité et yaka nango kaka ata okosi yaka kakati et comme pas besoin d'ascenseur malé le roi koba meti a okoma na et donc voilà les solo tonga qui to échanger nabino soki bosepeli botike la biso moi like vous avez un point de vue une opinion à partager avec nous n'hésitez pas ya otike la biso na commentaire hein, mais bomi abonné s'il vous plaît bandero nanga na chaîne DMTV soki ozana no abonné te ko bossa na te ko activer notification hein, juste cloche comme on est ko apparaître tango ko s'abonner parce que ko permettre na yo rataka le souté ba prochaine vidéo te proposer nabino merci encore une fois nabino ndenge bo ndimaki ko partager ba quelques minutes nabino oh ezali si précieuse hein. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien DMTV vous dit au revoir.